aza richesse ya Congo siko na loba bino tout le temps ba guerre to sa ba guerre moko ezala loyal o mama Belvin ndenga azana yende aza fierté ya artiste congolais siko pour le moment ba artiste na biso ba olinga linga côté présent de l'eau azui makasi makasi omoni makambo ndeto ya koloba boy Pamela ezaka ba vie privée ya bato osomona nga na rovana kiti te pona balotanga vrai nom ya sile et puis na prénom famille na bango au grand jamais je ne peux pas le faire te omona mona kwa Belvin za komba scène et memanga nulle part parce que balobi nanga ke totanga te tanga ki Belinda quantité siko ya gole kangisi ye nano atangi Marina Laba kandi otangi na koma moba non non osomona ozokocha personnalité ya mutu asimba micro te vraiment mutu ndenga asaba mukolo moko ta ko calculer yo au grand jamais mais yo kota na vie privée ya bato ata Belvin za 15e femme vraiment ya golo ndima asala mutu te zuma zo swa mama na yo moi sinon mokutu journée de la femme yango eza awa mutu liputa pamba ta dino ya opesa moi sino te moya te pofinga Belvin bokola ozuma mais yo ko bokola Belvin ta mukolo moko te zuma Belvin pesa mbongo ke no prédoter moi sina yo yo ko sa ngo tapande kwa Belvin moko te ta mo lo ka bazuma na ba bato moko boye ovandi vraiment boye aller arrêter ta on a moins kota 7e bagarre wana nengana kene kuna po elonge bonheur ozo reconnaître elonge ndeko te oye baka pona madusa o comprendre que eza ye pona madusa zolo wani elonge misilo o comprendre que eza ye baka pona madusa zolo sans quoi boy yana yebiete mais misilo la lobelo moke wana bo sa ba grimace bo memi ya gola ngai misilo lo wana place o bo rezuila ngai te ya wana semba na ba nosi liboso na sima za na mutu te non bana yo liboso na sima azana mutu te tendance afuka misaka misilo a 5 vidéo pardon non bana yo afuka misaka tendance afuka misaka nani miss azana mutu te ya akanga famille ndoki ozomona ye azana mutu ta ko lande na famille azana mutu te azana anda bakino tala ina prison si ozomona Marina Laba oza mwasi vraiment oze lombe yaka bia kosa yaka bia lombe te yaka bia so koloba makambo apona nani pona na nani yaka bia kanisa Vivette Mayamba ozomona yaka bia kanisa katala so kanisa mutu te akanisa ka pe Vivette siko na yebite yaka bia o soki Marina Laba kuite asaka ye na ye non on kamba solo misilo tama munoko to yako chaka na TV il fallait bakanga ya gola poto yeba ya gola sima ya gola na batami si ozomona misilo la zolo babopona bazo ya mukamata te soka za mwasa tembe alega parka ya kalamu koto aleka te na kalamu aleka te 4 minutes oleka te le bazali ko moto na leki soka za mwasa tembe aleka place o batu ba voilà toke musika te matanga chaka Kongo ka mingi te ya zo bima misilo lwa ya est-ce que ko ya yango na lobi lo ya te akoya te pona nga za bongo ebandeli na suka eza ete ana ebandeli te ana liboso te aza na sima te ba minoko to yako chaka na TV ya famille pa misilo za tano d'abord po balia eza lilie et pas bango eza bongo omona parce que ba grande terre ne ba pia ka biloko te po aza impoli ye na bana donc kuna eza lilie te so bakangi na oya vraiment wana to acha mbanga pona bazui ete ya mko ba ozwami silolo aolela na TV ye kuta umela te ko senga pardon afuka mama osenga ne pardon comment on adore Dorcas Boloko qu'on a pas propos à tenir à l'obi Bijou la reine as femme insensée Bijou la reine femme insensée yo Bijou la reine yo femme insensée moko boye ba compter pe yo tala les chèques ba comédien ozo ndene ya Bijou la reine a les chèques basi Boloko tendance à ngunza mana fête ya Bijou la reine kolokota mbongo ya boye vraiment on a tendance à lokota mbongo ya ba video eza Boloko yo na famille na mutu moko tuka ko bala libala Bijou la reine bala
mutu moko te boloko ko na famille na bino banda na yo kite musu ti maman aboti yo atira obali balo bijou la reine abo abala te tala bijou la reine apesa ba devoir na lelo na loba na yo mutu alongola yeza mutu ba scanten mobali na scanten wani désir ale chikicha cha mboko pas ozomona mutu akanga bo désir makambo yaya après mona suka so akangi kinta tata nzambe siko mwa balinie kanele osekani eloko ebomaka chikicha mboko pasi ta bamisilo oyo bashwa chikicha wasika betikaskanten onge ya bolingo kangingami tika yaya azali musicien kester babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand toyisa bino mosala nde ebenga biso liboso na bino lelo toye lisusu en tout cas baactualité eza ebele oyo tokoki koloba lelo mais avant na banda koloba nyonso oyo ezoleka na internet na lingi na yo na souhaité bajoyeux anniversaire na Belle Vie télévision tokokisi 6 ans eza facilité na bakomba nyonso oyo bayela Belle Vie télévision mama Belle Vie Kandila patron na soki azalaki forte te mais lelo Belle Vie télévision kokisi 6 ans te donc bravo na Belle Vie Kandila patron na chaîne lelo ekokisi 6 ans mais chaîne oyo ekokisi 6 ans ezotia makele lokolo ekokisi 50 ans ekokisi 30 ans en tout cas eza facilité bino sikoyo bato oyo boya oyo badiversaire ya Belle Vie Kandi oyo bino boza barival ya Belle Vie Kandi Belle Vie Kandi na 258 000 abonnés mais bino boza na ba 70 abonnés donc toza cas différent écart eza moulayi en tout cas botika distraction na vie ya Belle Vie. Belle Vie aza richesse à Congo sikoyo na monde à théâtre en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange rien Ngoma garçon Paris et pourquoi pas à Natacha Golala patron je te salue aussi. Lelo vraiment na plateau na ngana zanga mote na zana Bianca zanga bomo na ye déjà na bataki ndinga zoloba kuna bo consommer film na biso na kombo ya avocat en tout cas film kitoko a Belle Vie Kandila patrona tato loba ko zala Poutine de l'écriture en tout cas zala vraiment Poutine ya solo mo na penza film ndenge ezokende na bat nde bazo incarner ba rôle na bango en tout cas bravo rien à dire vraiment za Poutine en tout cas na plateau na ngana zanga moko tende na isibino na zana Biaka zanga mwana suka ya famille bota soki ba cameraman nanga so boza même parole nanga ibo fongola na plateau na yamba Biaka zanga mwana suka ya famille bota bonjour Pamela Matondo bonne santé. Oui, santé très bien par rapport oui, Kala moi vraiment en tout cas. Là je dis ma meilleur vœu, ma joyeux anniversaire. La Belle Vie télévision, 6e année, c'est pas facile. Moi, pour ici 6 ans, donc en tout cas, Nzambalola, Apambola, Belle Art télévision, tout on va travailler à la Bella, Nzambalola, Pambola, Bino, et puis merci pour vous soutenir Belle Vie vraiment. Là, je dis un grand merci à Dongolé Sanzamba Versa, c'est Odette Lessa Maman la Leslie, Mifi Lessa Motema ya Papi, Irène Kialuta Motema Richard et Nadine Kialuta 001 et pourquoi pas Karine Zanga Jocelyne Kialuta, Patricia Branco. Merci à toi.
adage olubanza jobabi mère agence Turquie Luanda et Turquie Paris pas wapi Rose Minga Zawana. Là je vois Mamita Dina, merci à toi la grande H maman Sakina, merci à Nicolas Douma et pourquoi pas la maman Chira moi aussi famille de Bota Mobimba Mambote Nabino et Pamela ba question yo et puis bien noyangai. Ok, merci beaucoup Biaka Zanga kandingo lobi ba question nga ba réponse yo to betano lisolo ya film la biso avocat o maman Bellevue a tenu ce film qui toko. D'abord ngai Bellevue rataraté. Bellevue vraiment rataraté donc to rozonga na ba film kala to mona ka jamais rata. Et na film moi Bellevue marquanga kabal. Ok. Na za ngo tilo na film wa wana eza nini? Wana je crois que cause la ba 2014 non ba 2015 2016 okay. Si je me trompe pas. Donc d'abord muto akoma azo commandant ba film o eza éducatif au moins autant film au comprendre ba moko neti film ni avocat makambo ezo lekobi ke sala maka oui maman donc ami memami maman étoile mobali akufi mobali sala ta 3 mois te ozi avocat o azaki avocat mobali na yo et bongo lelo soki eza j'ai avocat na mobali na yo ba tester ba tala si réellement oza mwasi oza fidèle vraiment ozomona po bayana ye ba top ba ye lekini Ange Maïja ba ye ba vandisi ba opese conseil mais c'est comme ton de maman étoile bon votre habité les envoûtements ton ndenge nini en tout cas c'était l'épisode de Kota lelo ya yo mutu tali film té Kota la Bellevue télévision souhaiter nous joyeux anniversaire il y a 6e année ya chaîne ou sali et puis obandi Kota la film so Kota le film tika commentaire na otana kombo to dédicacer yo donc neza bongo ko banda ma film avocat na premier épisode ti na 7e épisode de Kota lelo kozana pression Kota l'émission na bisoté Kota na Bellevue télévision ta la film c'est un peu ça pas Kota na Bellevue télévision Kota la vraiment film yango maman na biso makamba yela biso liloba yela biso terme oyo ekoma mpona moto nyonso focus na mosala en tout cas bo consommer film na biso o maman Bellevue ateli biso na kombo ya avocat oyo union fait la force te soki boyaki bosanganaki mais lelo théâtre na biso ke likolo eke world mais botikela ngo ka mutu moko ki ye Bellevue Kandila patrona to betano lisolo ya 6 ans lelo Bellevue télévision ko 6 ans to moni surprise ezate fête ezate qu'est-ce qui ne va pas? D'abord eloko eza surprise ezaka dévoilé te bato bazaka surprise to bamona eloko yango mbala moko donc toana mingi oloba te parce que oyo biso tokokana mpo tosala pane donc initi toyaka yango na tv baomona yango kaka na tv donc bato bazala desi te donc bato vraiment bomona obake no Bellevue vraiment aza na bato c'est un peu ça donc tokodévoile yango na tv te bianca lelo internet tolali tolamuki makambo tolali tolamuki internet bato balobaki internet eza tribunal te parce que kombo wana ya internet eza tribunal te biso moo bato opesa yango mais lelo o internet mpe ezalaka tribunal lelo affaire yagola na prison emo ya dire mpona yagola laba mais tomona ye na Bellevue akimaki ntango daokasa otuna ye ke belinda kandi te belinda wana mwana azalaki na mwa sagesse te na mwa sagesse te ozotanga na kombo mobali ya mutu ozotanga kombo ya famille ya bato ozomona ye kuta tombe bien parce que Bellevue aza na ye on s'en fout mais alingaki ameka yango epa Marina Laba mais ekwa ici baretombe nango yango wana en tout cas nga na oyebisa bandeko nyonso tu oyo tosalaka bémission oui internet ya église te mais ntango olingi oloba komba mutu ntango ata na sobriquet peut-être ezwa mwa sens omona tuka nga na kobaki okomema ngo nafingi sila sila doraza nalobi na sila dore donc okendanga epai moko te mpona tikala otanga komba bisalu te jamais au grand jamais ozomona yango eloko ekangisi ndeko na biso nga mpona ngai oui ça fait mal au monde que ndeko aza mwasi na ba place à bongo soko kenda ngote vraiment ça fait mal et puis oza na motu oyo azoya ko soutenir yo te eza yo me Pamela mais ete nanu pona ngai vraiment batika ça na ata 1 mois
otanga kobima otanga kobima yaya oui asa ta un mois otanga kobima aofinga nayebisi yo mwana naza mvute makasi pe en plus ngai eloko esanga mpasi bacollègue na ye bacollègue na ye bolokoko koloba na tv ngai oyo bateka yo oza spécial yo nde boloba yaya nalobaki ka phrase muta ya gola muta batami aleki na mayele ozomona ntango azolobaki na memi ya mode likolo bato azosanga na tiela ya mode na se nalobaka ngo kaka la place oyo epasa migra mutu abatami yo ya gola aleki yo na mayele comme leson yango oyo ezwi na ngambo ya gola ozomona na vie ngai ekoma ngai komibeta tolo te eza tindika tia kale nasimbi na tiki yo ozosimba bato okenda belinda kati yana eza nini. Merci beaucoup orapelenge lo moko makambo ba deuxième femme oyo tomonaki Zuma ndenge aye kosala analyse na ye kotraite bapropos oyo ke Belleville tellement aza mwana deuxième femme yango azo mérité pe libala ya deuxième femme yango question on alingi na tuna yo ongo bien zela répondre na Zuma mama na yo afanda na ma ya kalamu mbula soki ebeti makasi tala nazoyebisa yo nayokaka mawa nzambe alola témoin mbula soki ebeti bato baa na se ya ma ya kalamu yaya tolalaka te tovandaka na pemene ya mosusu koya kozwela bandeko mosusu bana balala na bandako siko mama Zuma naloba na yo ya solo naloba na yo ya solo omona Pamela yo avaya kofinga mama na Belleville aza deuxième femme Belleville atosa Pierre Tombala mama ne soki baparent ne bazalaki en vie peut-être ya mosusu baa na Gombe baa na ma campagne Zuma yo ozoya kofinga Belleville yo moko nanu maso ya mama nokutu nano ozwi te so ya mama aboti yo Zuma nandimi te mama na Zuma atali puta soso oyo alata nini kasi oh Zuma somi na mbongo na ye apesa cadeau pour na mama na je ne crois pas ezate ozomona ezate moya na TV kofinga Belleville mama kulutu na kufi akundi ye na honneur fleur outi poto ye unique pour na mama kulutu na ye biso pe bajalelo oyo tozalaki wana mpe kolia komela tokei na biloko na ndako yaya nasalaki wana ko nakende na natala cercle Belleville akundela mama kulutu na ye natala fleur nini nakotia mais non Belleville bravo yaya akundi mama kulutu ne na honneur ata bacousine na ye bana mama kulutu ne wana ata soki basalaki mais place bavandi babi te toza na yaya mais balobaki Belleville akabelaka batali banda famille na ye akipa bango te yaya imuta koso te matanga ba Belleville tokendaka tomonaka mutu akipaka famille te awa nosambaka maminene bongo tomonaki awa cousin abalaki awa nani oyo amelaki aliaki te na réception ndeko na ye siko mino olinga sani asala mutu na mutema Zuma aregretaka makasi po banda kende asenga fartire na libala mwasi na ye azokoko korealize yango te po place aza ata $10 oyo azwaka te donc ndenge aza bongo souci estomac amona nde nini ya koya te ozomona Zuma silama na Belleville okoremplace nga na place ya gola na boyi na nga zosa mama na yo zwa so ya mama no longola mama no na ma ya kalamu opération soki likolo nazo soki kamba solo biso bato oyo tozalaki nani tovanda na banyangaka na baprince wana ya mbula soki ebandi omona bato bauyo eza mutu na yolo mutu na kimbangu mutu ya bakitaka mbangu bazoya kozwa yaya na oyebisa yo bato bacholaka siko ma pauvre femme wana sa komi da mukolo Zuma mama abina kokufa yo atala goma pamba otikali kopesa mama na ote il faut ça na souci Zuma ba foulard pe kiti na ba $5 eza ya ba 3000 pe eza Zuma sombela mama va mama kufa lata souvenir ya mwana
enya bano likambo solo pamela place na oseka te sombela mama foulard na lipapa mama alata na journée de la femme aloba maloba likolo na yo ozwaka mpo oza zozwa mobali azwaka te. Bianca, est-ce que bano babotami na ba deuxième femme baza bana moko baza bana bilakeli mabe? Yaya, nga mama na nga za deuxième femme. OK. Mama na biso. Oui, même maman na biso. Papa na biso. Alaka la ba yala nga liboso. Ale biemba molime pe mana kimia. Mama na biso akutaka mbana na ndako te. Akutaka papa na biso alaka na mwasi. Yende ba bala légalement. Donc maman na biso pa daki deuxième femme. Ozomona. Donc kozala mona deuxième femme neza lisumu. Voilà. Oh, ton la Bible nzamba yebi ete. Vraiment. Abraham avazwa Isaac. Azaka na mwana musala na iti. Sarah pesa autorisation. Mais fait mona pe nzamba o reconnaître na Bible. Na seke biso yo ba ke biso ba ba deuxième femme nzamba yebi biso te. Lokuta zumo za maeli te. Oza maele te zuma po babiloko musozo lo bango ovandi mabotali ke muntu aza immature. Si. Pourtant on va belle va deuxième femme yango oza maele te. Deuxième femme yango fait a mérité pe libala ka ya. Rapport ni neza wana vraiment. Na makambo yaya. Nana za ikia fille à quartier qu'elle a deuxième femme yaya. Lopete ata na deuxième femme mais l'été yebinga. OK. Yo saka na belle vie ya ba kenda na leta balobi ke bana ba deuxième femme bazana valeur na société te. Est-ce que bato nyonso bazo encourager Zuma bobenga Zuma ya lokuta papa le zana yebisa yo zana loba na yo c'est na loba na yo bango balobi ke nani bana ba na yebisi yo ya soki papa za mapangu 10 bakokabola ngo nombre bano baza ata soki bakopesa bamama te bazo reconnaître bana soki eza 10 mosa liboso bakopesa supposons 3 ozomona msu mpona bavaleur na ye mais bana mpe ya mibale bazomérite pamela moto akoso te leta na biso eza bazuma tellement baza na bango baessence bayebi na bango to yango omoni baokende yango kabongo mobali aza normal akoyoloba makambo lokola Zuma aoloba te. Voilà, lelo o balati Marie-Jeanne eloko moko boloko asi comme si Marie-Jeanne aza motema mabe biso nyonso toyebi ke Marie-Jeanne mikolo akoma oteka bakisi na ye bakisi azoteka basi oyo babotaka te babota donc aoteka bakisi na ebele na bamafuta. Marie-Jeanne aye kosala promotion ya produit na ye oyo azoteka mais lelo elati Marie-Jeanne nzoto ke afingi sila botaka ta ya kosomba kisi pa Marie-Jeanne ba live ezokite mati ya omona vi balobi baloba mabeno bakuto nango te soki Marie-Jeanne nga traité sila botaka te bato eloko ateka liboko boye na nelongi na belle vite ozomona mais au grand jamais Marie-Jeanne akokoma na baniveau wana asali kisi eza promotion ya kisi aoteka ozomona eza promotion ya bakisi aoteka so obotaka te yaya eza problème te kende kuna peut-être mpe nzambe akosungo mpe bomeli kisi aza mpo biki ozwi mpe mwana likambo na mabe eza wana na bango baluka pourka bazwaka makambo malamu balinga bongo naoka na mabe po moto azosala promotion ya kisi na ye ya mafuta opakola ya nini ya mafuta opakola bolobeli yango te balobeli ka ya mwasi obota ya bakolobeli ya mwasi obota ndenge nini mama shaka azalaki ya vie banosala promotion ya mogijo bamema miss lolo akende traité longi po elongi wana pardon non bakenda miss lolo epa mogijo atraité elongi nayebisaki ya gabi namoni ma ya gabi epa mogijo sava ya gabi sunga miss lolo mema epa mogijo ozomona azala batampote tika bafoto ezocircule alati polo orange ya beauté naturelle yaya nazoyeba biso elongi ezikama na ndenge moko non jamais vu yango nasengaki mpe ya gabi oyo aya na biso mema misi lolo pa mogijo Papa mogijo namoni poza biso la die sauvé ça va maman biso chako molime pe malakime le ngebongaki ya gabi ye moko lelo ça va na tale lo nya gabi na komisi nzambe elo biso zangi ya gabi sunga misulolo yo de yo poli misulolo ka po anini po baze bele o ba yene mbaziki mingi aziki dege lo ngazikeli atanga monoko supportant na yokeli ndeko na ngana mawa
soki na to nosolo na ye mais na simbi ine tipa mo defi libala bijou la kana zate azate ti lelo na muta longoli yango te yaya ozoka nzembo chopa moni tie na ba gabi ba zo mbona ba bijou la reine basani baloba zo mbona wapi bama ya gabi pa Nigeria mbona ok Nigeria na bien Gabriel je t'aime beaucoup amisi mbonga pêche na libala bijou la reine bon monoko yo finga bijou la reine moi c'est censé tala yo ndumba o ba sabola ba misa faire amoni mo eta bifa fala zo beta nga la musique nazo pola ba musicien ba pola likolo mwana yo orchestre ekufa ale longa bengana ya ko bengana siko yo ya la TV po finga bijou la reine bijou la reine ba ko sakane mukoma te pa musicien mukolo moko te ba ko simba ye yo za toucher laisser yo ko finga bijou la reine bijou la reine aleko na ba valeur ya kibo mwasi bijou la reine aleki yo mama omona lelo ba luka ba finga bijou la reine no azangi place au van no bijou la reine libo attention te azangi place était pour nga na yebi pena place bijou la reine ya attention il y a 6 chambres moto abata meleke mayele ya place azo vanda ate za baleki na ye enda kuna ye ezanda kuna ye ndako 6 chambres likolo 3 chambres na 3 chambres yaya leki na ye abeta libaku na zelo ata ya na lelo soka za na place en vente ata june ndako futela te na vana na ndako leki na nga na za très à l'aise muta liboso libala ekufa eza bijou la reine même pas nakutu soki yo na ofinga te parce que so natali pembeni na bino boza kaka entouré na bana bata mikie ndenge na okashoni ntango olingo ofinga bijou la reine te bala papa erika mokolo bongo bongo tendance mutu abomba fa na ndako opréféré mokolo ke nazwi papa erik nazwi papa eriki nazwi ma papa erik mobala mokolo kenaka eboma mwana mokie ekesimba te ozomona ekosimba te banda loti mokili ekosila etika kosimba te ozomona etika kosimba te yana na vie bapanda sango te ndeti misilo ndenge aza ne bongo ndeti baopanda sango mikolo azalaki ex mwasi ya Johnny Nchakala otika boye omonake misilo yakende wo misilo yabima na ya Johnny si bango moko bakotumba makuna ti ke misilo oyo ipare te azalaki ex mwasi ya Johnny Nchakala ozomona ye kuta keta ma wall mais ya mabe po nini elo suna baye po na baende Kenjo Kenjo valeur nga na pesa kayo akezwa bisilolo Kenjo sopa yo ngako na ntoko da so mwana nza pe no ngambote te ele seke déjà wana vie privée na yo pesa mbote te wana vie na ngako akoyi ko mikita so na eza nde misilolo jamais vie na ba kilo na ete abetaka mabe yeza mta baskanten faux choix na balona bango mwana nde baza bango bana parcours mabe wana Moscow madame afana na papa alati na kola ba ofilme ya petit ko film bana baba ta masumu bana problème à chou en tout cas bazo panza Rémi okisi ba tsoni balobi ke famille libota boza entouré mama belle-fille aza entouré na ba lesbienne a entouré na ba PD lelo ba voice ya Kongo obinga na za obike na préféré Kovo na préféré Kovo makasi ke mutakala Rémi kutu Kovo alobika koloba aleli bolingone ya telefone alobika ka koloba mais ya bino video ebongo ya mobile video esambo etomo nzoto nkele na zwi Rémi kena zwa ndeko wana mobali wana nzoto salte katikati makolo yindo nze mwaka ka cycliste te mais mwana mobali mais aza to salite franchement na koma nzambe ebi ke biso to ba bien éduqué soki ezaki bango bazaki na video na biso lelo ba publier yango mais na moni pe auto sala émission moko alobi ke ngande na zaboy na obanga mutu te d'avance na pesa bino 48 heures fo ya gola abima libanda lelo ya gola lelo akobisi 6 jours la prison munoko na baolo baka ya pamba bakende parquet place ya makala place ya gola za bakende parquet nani makala totala bango
Mboko passer bakende yambe je te sali baoka bakaka awa baoka bakana bakangisi mutu esu ya Gabi mpona nini vraiment omona ya Gabi ozala sere nanga alingako mingi yaya na lelo ya turo ya fa oyebi ke nalingaka yo ya Gabi mais afingaka Belleville afinga Belleville po eloko etikali ya Gabi nde azokoka kofinga Belleville te mpo koloba deja botango ozotraite mutu azoloba monoko eke mopanzi soki ozosouete Belleville asala AVC ya Gabi ntango ozoloba ke motema bomona elongi ya mutu bomona elongi me bomona motema mutu te Belleville motema pembe ya Gabi oyebi yango omona ngai lelo na osenga ya Gabi ozalaka ya moko bien torespectako makasi nde tozwako vraimen na baya omoni mutu ayebi valeur ya Gabi te atuna nga nga na explike valeur ya Gabi aza icône ya Gabi namona ya Gabi asala ebele na Lwanda mwasi atemba bima na Dakar banda Lwanda ya nango awa yaya na biso aza mutu valeur mutu respect yango respect wana valeur wana ya baya Gabi wana c'est pas donné à tout le monde ozomona mboko passer ça donc ya Gabi vraiment alinga ko ndenge solo yaya na ndenge ndenge solo mais tika Belleville ya Gabi s'il vous plaît soko finga maman Belleville finga ye pona ko kolobaka osimbi otiki eza ngo na sensi te mais soko okende kamona Teresa ndenge ayaka ti Belleville yo ndumba makamaki mpese boye na boye po ya Gabi abike makamaki mpese nde yango ekangisi ya gola est-ce que ya Gabi modèle Belleville atraitaka ya Gabi kovanda na kiti mpo bamabe mpona Belleville ya Gabi silama nga mwana tala bo natali nene natali ba grand frère oyo bayambaka biso moko ya matanga te respect wana nde yango mona ezongisela ya Gabi soki te soki ya Gabi azalaki lokola kaka bate non jamais l'effacera la parole de Dieu jamais n'efface jamais n'effacera ok merci beaucoup kuna bazotia makele na ngambo ya bakuku balobi ke bazokanisela ya gola cagnotte soki lelo te ulobi te ya gola ozala libanda yaya bavoice na bango etakobima mur azolela bakufwani bosali ya gola boye boya mitema mabe ese dépend na makuna libanda kuna banosenga bango ata ba $10 ata mutu mo apesi €1 te baza na eloko te yaya bazoya koluka makambo place oyo ata $10 bakozala nango te ozomona oyo etikali kaka eza marina laba ye moko kayoka sumawa aretire plainte Belleville afutela amande babimisie Belleville afutela amande ndenge nini Belleville afutela yaya baza na eloko te baza na esika te baza na eloko te bango tu misu na bango ezaka pa nani epa Belleville donc Belleville mutu aokata makambo oyo ya gola to aosalaka 1 mois te 1 mois te akosaka ata semaine opesili semaine wana kuna bimina ok merci beaucoup biaka zanga tokomi vraiment na suka ya émission na biso mot de la fin na oyo na émission ya lelo po tokabwana non mot de la fin nanga bato ba retenir na ya gola face à 2 semaines face à 2 semaines face à 2 semaines oui parce que te ya embala sima bakomba bato na monoko na ye ayeba koloba ngo omona ngala natangi komba ya Gabi na fingi ya Gabi te mais natalisi ya Gabi ba valeur oyo ya Gabi aza valeur ya na biso aza icône po ba ini edoba elobi na sima ba ya Gabi so ya Gabi biso kovandela ya Gabi na TV te tolobaka mabe mpona ye eke simba te ndenge ya gola fingaki ya modero tala bandi modero ya 50 bulu ya fufu ta ba niveau wana nzoka ba vie Goliath batala baya mode ozomona mpona nini ba Nigeria bazopesa ba comédie na bango valeur biso tolingi kopesa ya biso te moto ka ya modenga na kovanda kiti na finga ya modenge jamais simba te mais bango bana bafinga kutu président Lombe bafinga papa Masumu bafinga pasteur de la foi bamanka ye tala niveau ya bato bino boza bana libebi makasi Pamela, voilà, bien quand tokomi na suka bambote na bato nyonso balingaka bien kaza vraiment d'abord bambote na nga la famille Amba petit mais costaud Pitbull Clarisse Place la fille qui dérange vraiment autant à yaka
tout okima. Okay. Teka, papa migra, yambe, donc merci à mauvais propre titre d'accord. Oui, que Teka pe émotion na moni e boy na on ko azana souci mo bonde ya bola na prison hein. Ana souci hein. Teka mo boy propre titre Tito da Costa, mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema Maman Nasi, Yaya, le roi célèbre Christian Ngoma, Babio Yangoana, merci à mauvais propre Tito Kukai, et pourquoi pas Nenen Zimbila Breslen, Doris Momani qui soka la patronne, Rosimbu International Kabobo, Miss Margot la patronne, Patiti Tengetanton, grâce Niki Bams de Brazzaville. Merci à toi, Chico Sana, merci à Chako, merci à Djana Banaka Motema Rodot Bangala, et pourquoi pas Johnny Lema, Aquarium. Kilo à Congo 10 fois belle. Merci à toi Pamela Matondo Dingo Pensé Nanga. Ok, merci beaucoup en tout cas. To comme na souke émission na biso, bo s'abonner, ka bo liker, bo partager vidéo. Et que ça la biso bien. Famille Bota, oh yeah. Famille Bota toujours en avant. Shalom. Joyeux anniversaire Famille Bota to kokisi 6 ans. En tout cas, merci beaucoup na ba maman nyonso ya famille Libota, ba o ba soutenir ka famille Libota. Na moni la maman chérie ya mwasi, na moni maman tete na kata France na bambote no belé, maman Marie France na kata Afrique du Sud. En tout cas, vous êtes belé bata ya Brazzaville, ya Sénégal. En tout cas, merci beaucoup na ba soutien na bino. Merci beaucoup aussi na ba tonton nyonso ya famille Libota, na ba tantine nyonso. Na moni Samika Amba bambote no belé, na moni Bianca Zanga, lisusu bambote no so belé. To wana na plateau petit mais costaud, Clarisse Plasma, la fille qui dérange, en tout cas, Tosé Belé, Teka Maestro, Azana souci malgré Agol Azana prison. Teka Maestro, j'étais sali. Tonton Yamsi Yambe, Bambo Tenoué Belé, Tonton Mundir, Tonton Tadi, des mères, Sarah Tol, en tout cas, famille Libota, mobile, équipe, union sur la famille Libota, Bambo Tenabino et Belé, tous à la focus na Moussala. Focus vraiment na Moussala, il y a une force, il y a famille Libota. En tout cas, merci beaucoup, na papa Samkoun pour le nécessaire. Papa Faustin Ngombo de Bruxelles, je te salue. Maman BBC Djema, la maman qui dérange. Regarde Ngo, ma garçon Paris. Natacha Goula, la patronne, je te salue. Un souci. Vous s'abonner, vous liker, vous partager la vidéo vraiment. Et que ça la vie soit bien. Bye.